Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakozala Congolais, tous à la fière, Yakozala Africain, tous à la na Bomoko, Pototonga Mboka, Pona Biso, Nabanda Nabiso. Comment le pasteur? Il dit ça comme ça, on appelle l'obana qui t'a la nabino na se. Alors, en Toronto, Bazano Wana. Akangi pasteur Mouyibi. Bonsoir. Merli, ce pasteur a un live beaucoup qui les demande, non? Moi, je sais pas, mais il doit envoyer juste son invitation comme ça. Nazu, il a évité de tellement belé. On est plus de voyants, pasteur, voyants, on est plus de 4000. Donc, ce qu'il y a au Tindaka demande, la minute de version n'est pas nécessaire. Tu sois Monica Atindi, tu sois pas Monica Vandi. Nga lingate batbasa qui stanga moko stara makasi na vandeli. Pasteur Mouyibi, bina msous o msous. Alors, pasteur, là, c'est non pasteur, t'as non ba matière à pasteur. C'est non pasteur amiyo comme qui est. Est-ce qu'il y a un milieu comme ça, Mali va continuer. Tout est mes soutiens. Non, tu as n'y aussi. Mama Boni. Mama Boni. Nano l'élite à coller. Kimberly, tu vas voir signon sur Toyoka comme ça, mon talo, moko. Ok, na ochango na suka boyoka. Ouais, tika ba voice signon sur loba comme ça tous en montu moko o bandi likolo continuer à zui et puis la zui les ibazui nickel à zui après au clôturer non parce que boye. C'est un bandé là. Ah, c'est où? Comment expliquer qu'est-ce qui s'est passé? Ngana seba vidéo mbongo opération ezali. Moto ana zweli ndako. Abia vendre la ndako la te appartement toi qui est poto aboyi ola lela expliquer pasteur atindi demande zana tinde la pasteur demande pasteur tinda demande yo atinda ba fleurs c'est pasteur atindi pasteur envoie demande comme ça na tinde leur invitation zena na zoa écoute non mon atati bat baliki tellement délai. Pasteur, Tinda demande Nayo comme ça, Nazoayo, puis pasteur. J'ai très mal à la tête, il y a trop de gens. Bon, je sais pas. Beverly, tu peux trouver le pasteur au Tinda et demande, parce que Batoubaza tellement ébélé, na on a demande à pasteur, tu. Oui, ok, oui. Pasteur, envoie demande dans Zuka au Tindi invitation comme ça, to Zuyo. Na katina au pasteur amiyo katina suka. Tito ka version pasteur comme ça, toyo katina suka. Yete, pasteur comme a commis voyant un truc comme ça. nga kitina nsona yoki pasteur asisa pona omata. D'accord, il n'y a pas de problème. Bon. Pasteur, on attend ta demande en fait. Envoie l'invitation. Pasteur, oui, ne mata na ba live. Oui, ne mata bien na ba live makasi. Donc, mi maté là derrière au moko. Voyons. Mais pasteur, on voit pas ton invitation. Genre, attends invitation, non, mon angoté. Kimberly, en attendant, tu vas ba voice si tu comprends. On a supprimé ma demande, on a supprimé ma demande comme ça, on a demande à pasteur. Oui, en attendant, tu n'as pas voice à pasteur. Tu le quoi, il m'a quoi ça? Amata. Alors, mi pèse l'explication parce que ma voix sera sur la chiesa matata. Azana monier. Tu as un micro, hein? C'est bon, tu es là. Allô, pasteur. Kimberly. Bonjour, papa. Kimberly. Oui. Bonjour, Yaya. Ndenge nini. Bonjour, bonsoir, famille. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, pasteur. Pasteur, bonsoir. Bonsoir, maman. Vraiment, nazali pas si pona matana live à Kimberly.
Kimberly. Na mokili oyo batus mabe soki bazali ya bolamu mpe bazo mwende na oloba boy maya miso ebimingo oki Kimberly babengaki ngai na papa John ya États-Unis mpo na ka ya Dorcas hein? Je pense boza na ba vidéo bomoni 3 fois nyonso na kenda kuna vous avez des vidéos zoka Kimberly oui Dorcas ole abandole la pasteur asambwisinga te aloba mabe oyo papa na ye asali ye ozoka Kimberly tosengi bino bato étranger mbongo bosungi biso na nzela papa John opération ezalaki 4500 mais nous on a totalisé $7000 oyoki ok allô non yoka pasteur allô toyoka o pasteur toyoka allô Kimberly allô pasteur totaliser mbongo na nzela papa John na monta ya $7000 pour na opération ya Dorcas hein oui Dorcas aye kolela en réalité aye kolela te na présence na ngai na moni allô Kimberly tozoyoka o pasteur allô Très bien, Loba. Ngai namoni ndenge bato basombi lopango famille ba Dorcas bazobenga Dorcas nalekaki na video o nasimbaki babeki nasengi lisungi zoka Kimberly oui tozoyoka pasteur allô pasteur tango lisungi eye oui allô yaya pasteur tozoyoka très bien tozoyoka oui Kimberly ozokanga très bien allô Kimberly alobi Kimberly azalaka impoli wana liboma na ye moko impoli na génération réseau allô Kimberly otika no pasteur aloba te tokomi na parti ya 7000 nde na ye komona na nzela ya madame Belinda na ndeko na ye batindeli nga mutu balobi ke bandimi bazwa Dorcas na charge ya ndako balobi pasteur bino boluka ndako soki bozwi ndako biso tokofuta Kimberly ndako elukami lobi nga moko na kose déplacer na kofilme ndako wana penza bien Kimberly na tindela yo batu wana monsieur a question avec sa sœur batindi $1050 ya ndako ozolanda na bengi Dorcas na bise nzamba sali ozwi ndako abisinga merci pasteur nakei na moni ndako na sepeli juste ka na sport en face à maison communale lobi nango na bengi Dorcas ma fille bozwa moto boya bomona ndako babanda misala ba couleur tout ça afutika $1050 ya ndako te atindi $1800 ya une année mobimba ozoka Kimberly oui na oyoka pasteur après Dorcas aye namona vimba ningese Dorcas omoni nzamba sali asungi biso abi pasteur nzamba sungi na nini aza mwana lelo soki batu bazofinga nga les gens voulaient me critiquer tangu na bandi na Dorcas ba pasteur amineno toyebi bazalaki wapi ba politicien bazalaki wapi famille ya Dorcas basimbanga na nzoto Kimberly ba kritika ngai mais na baki na kokomisa likambo tina nini na suka ole Dorcas abandolela a expliquer soki pasteur a conseillé Kimberly yo yebani batu nyonso boza ba relation Kimberly soki olandi dossier Dorcas po mona kinga na belelite Kimberly oui pona moni video pa na yo yango nga na yeko no se na moni soka mokile zaka mutu ana Dorcas abisinga bi pasteur Dorcas abisinga bi pasteur déjà na yebisa ki ozoyoka te nga biolobaki nini ma chérie soko ozweni nga appartement na lingwala te malamu nakende poto bandako aboyenga na ovanda te Kimberly j'étais humilié nga binini oyebi na minute toswa Dorcas azwi babeki na bimia sundola ngai tu peux imaginer nabi mwana aza na kwiti Kimberly na aza mwana na okoloba makambo susu ate pasteur lobaka ngabi Dorcas nini garantie bapesa bi pasteur na ovanda te ngabi bon la nuit porte conseil nazela ye na tongo
naswana ye natindeli batalobi d'avance naza dans ba journaliste musuna osala ba émission ba omemango epa nana ketchup ifali akomemanga poto na bindako wana na vanda te condition appartement na lingwala ou bien poto ngabi bon soko be ovanda na ndako te koto babengani yo ngana kosala video na bakena sukoli maboko parce que yo longwe na ndaku ya mabe Kimberly po moni ndaku wana na facilité nzamba sungi mwana mobalo apesi mbongo atindi mbongo pe mutanzi mafutelo diku ndaku ya inane atiela yo biloko na kati ndaku donc kasa lobi aboyi Kimberly to sa makamna sentiment te to sa famille mabe na ngesa wapi tout moni mabe est-ce que place donc kasa banana maladie na âge à 5 ans ngana yeba yete ngana yeba yete mais na ye na secours parce que biso nyonso to sunga maka est-ce que Kimberly bato nyonso yo sunga na vie bazong c'est la koka bolamo ya bolamo bazong sa wapi ingratitude na ingratitude chiko mabe ya pasteur ezawa ole donc kasa bandolela ole donc kasa banda kolela aloba ke bon pasteur ayibinga mbongo kaka pasteur asamwisinga abebisi makambo na ngana obina osala lisusu te ndeko bebisa makambo na ye Kimberly, pasteur numéro et cause a été bambon Dorcas ayoka ki batu batinje tok a changer ne ba idée ne banda pour ça besoin d'accord après changer ne ba idée comme ozone appartement to tinde na poto Kimberly zela bon akomi kosomba bakabelo asikama azo changer bilamba Kimberly na pasta oui maman bonjour yaya wana pour ça la analyse nyonso zela ngali na tuna question pasta nini question moko pasta oui maman na bambongo nyonso batindaki est-ce que ezaki non nécessaire na maladie oyo Dorcas azobela ezaki non nécessaire bo bana ndako to na hôpital pourquoi bo bana na ndako ke bokenda na hôpital te tokenda déjà hôpital tokendaki hôpital tokendaki hôpital otoni question yoka réponse hein allô oui allô pasta tozolanda allô oui pasta tozolanda na yoka allô maman oui pasta nazo yoka ozoka oui na yoka jour vice-ministre ayaki kotala Dorcas atikela kaye jour vice-ministre ayaki kotala Dorcas atikaka $500 bamemaye hôpital hein na $500 wana on avait dépensé simplement $100 il y a consultation ba examen à ba radio et tikalaka $400 eza na maboko Dorcas baye ko futa mbongo ya 1 mois pour na ba passement babaka ba ki ko sala opération te faut ba sala no pote bela hein ce pote beli nde ba lukale kasko na salle d'op et tikalaka $400 eza na maboko Dorcas vice ministre bengi ngai apesi nga $500 batiela ata provision eza na maboko Dorcas hein Kimberly bolanda tolanda o papa tolanda makambo nyonso petite sœur na ngai na famille na ngai mwana na biso atindi $500 parmi batu bakabaka te ya famille atindi nani Azu appelle to chicha pasteur Chichi non mais Chichi à répondre à une question Chichi à poser wana à répondre à moi déjà ga question to linga to na pas pasteur pasteur excusez Nasili sa question pardon appelle le Kotaki petite sœur na ngai oui makambo somo atindi 5 ba 20 ba biloko wana ozo comprendre na bato bazo sunga biso $5 $20 j'ai tous les listes na présenter bino na tinde lango Kimberly na ba kombo ya bato c'est un peu ça mutuna musweza oui pasteur na oui bon $7,000 au récolté ndakuwa 7,000 € to bana na $7,000 wana mutuna musweza Kimberly mutuna ngai papa oui yaya $7,000 wana ezali na maboko na yo to ezali na maboko te na oyoka
Pasteur na lobby $7,000 wana. Ezali na maboko na yo to eza na maboko ya Dorcas. Pona yo ki $500 opesa ki Dorcas, 500 la provision opesa ki Dorcas. Skoko 7,000 yo lo biso de débit. Allô pasteur? Pas pasteur. Allô pasteur. Allô. Pas voyant. Allô? Oui, allô, pas voyant. Oui, aya, Papa, $7,000 ezali na maboko na yo to eza na maboko ya Dodo, da Dorcas. Eza na maboko ya Papa John na États-Unis, aotindela nga ngo lobby na présenter bino. So ka tinenga na otindela ngo Kimberly oyeba. D'accord, skondaku. Eza na États-Unis. Il fallait y aller là mais contre traiter ça mi meilleur. OK, pas voyant. Skondaku oyo bozweli Dorcas o lebo futi 1,500 na garantie na inane déjà ni. Wana pesa mbongo eza loin de 7,000 €. 1,050, 1,050. Ah bon, 1,050. On est ça mupandi à 7,000. C'est loin à 7,000. Ah d'accord. OK, Dorcas en voulant de mupandi. Papa pasteur, on a la question. Na tuna boye, papa pasteur. Est-ce que ministre pe azola ki enda ku parce que lobi muninga ne amati alobi que akomaki na deux ndaku yango aboya ki ndaku na yo. Est-ce que vice ministre wana pe azola ki Dorcas ndaku? Ça n'est pas la réputation là, laissez. Papa pasteur. Allô? Na ina tuna boye balobi. So qui précise à lobby boye yoka. Ngai na ko bon pour na respect ministre ministre la kaki ya kosala maintenant na salite mbongo nyonso ata o Dorcas azwa ke pas ministre et le kananzela nanga oyoki mama. OK. Donc azana ina ndako ya ministre azana ina ndako te ministre alobaki na ngai boye ministre abenga nganga na mutuka bi papa. Soki ozwi ndako, moi je vais payer la garantie. Mais est tombé que na ebisi pe excellence. Na excellence nzamba sali mutu azwi ndako tala foot excellence abi aza mutema malamu ngabi oye tikali yo lukandego excellence andimaki. Se ba bi excellence azwi ndako atikali kozwa te aza mokonzi na oloba mokilezo yo katika lozwa te. Po makamnyo se lekana nzela na ngayo ki mama. OK. Nabimi mabe pourquoi? Allô? Allô pasteur Toyo Kayo. Allô? Yoka. Allô maman? Nabimi mabe pourquoi? Toyaki koluka mbongo ya garantie, pardon. Toyaki koluka mbongo ya opération ezwami. Toye koluka mbongo ndako ezwami. Pe mutabimi simbongo afuta ndako inane dikuneti $1,800. Skoto bando senga suba mbongo poto sana ngonini. Nabi se Dorcas soko olobi kaka makama mbongo ngana obima na makambo. Nde eloko esa bango pourquoi pasteur asali vidéo abebisi copie na biso Kimberly. Toza la mikolo toza ba responsable. Tous à ma responsable. Tous à ma responsable. Pourquoi ma commis zoba na likamba Dorcas? Est-ce que Kimberly tout nanga inini? Pasteur opesanga na pe abola mo benga pe abola muzoba bola. Kimberly, Jonas otombo la robe à Dorcas Kimberly faut ça monter ma pour ka solo zoba. Mais chaque jour na sala na. Kimberly c'est kanini ça. Nazumbongo. Mon opération mon ani mutazu charge ya ndako kaka ndako te alobia futa inane di coupe mbongo sur place alobia zele mwana musala sikoyo Kimberly il faut kaka tokene posa la bango ezaki na bomba na ndako wana na kendo zape mbongo ministre est-ce que ngana vivre na simaka ya malade ya pasi bongo et on balukela ngezongela ngana bana yaya parce que tout se paye ici bas Kimberly bato bazotindela biso ba $100 ba 50 bambongo en place so uta toyebi pété. Donc c'est clair alors le problème c'est Dorcas. Le problème c'est pas le pasteur. Le problème est Dorcas. Pasteur, kolela na okutu te nous mal entouré. Plus de 5200 personnes on a compris. En fait Dorcas elle veut beaucoup gagner. Mais Dorcas to ça ouais, toi bazo baté. On risque de vouloir trop gagner, on risque de perdre nion surtout. Na oyo za na États-Unis. Soki moninga na ye, excusez maman. Soki précieuse à lobby que ministre azwa kindako. O moi ce kana zui malobo na tindeli ministre. Moi na non problème. Ministre bon tout na bon ministre azui ndako ngo na commune nini, avenue nini, pe numéro nini. Voilà, il y a papa to comprendre na biso pas pasteur ko lela no kutu te ko bimsa no ko voix pastoral makasi te. Pasteur to comprendre que Dorcas elle veut beaucoup gagner. Elle akalinga te akoti sa ona jeune ye donc bolia ka bambongo. Boya ka bolo banda ko eta. Alobi nanga papa ko sala vidéo te batu banda. On a raison. Oui, on a raison.
posé une question. Maman, c'est là que Sabine le comment Kimberly, c'est là que Sabine na bosana. Est-ce que boyebi que maman ya Dorcas aza sur place na lingwala, papa Dorcas aza sur place. Maman Dorcas ebisinga na ebisaki yo mwana na ko sambwisa yo. Na monyango. Tellement zolela, pasteur a sambwisinga na sambwisi na nini pour la bimisi vérité. Il fallait que la la Dorcas Simbongo. Bobenga bango botuna soki esi bakabela ngata 1000 francs. Na bambongo tuna yela bango. Pourquoi bana mike moyi? Na kendo contre la bêtise wana. Oui, pasteur wa so moi muteba mukuse. Non, Kimberly. Kimberly, Kimberly, na lobby na live na yo. Kimberly, yango moninga na lobby que omoni eza na bato misusu na vie. Ya on a bandé ko tuna ka question moko muto aza na difficulté ya kosokola muto azo pesa solo na nzoto fami batike libanda muto muto aye asungi sûrement. J'ai une question, tata Chimène, j'ai une question na bibo pasteur. Il y a une seule chose que vous demandez ko bunda non a réseau depuis Kala. Tolobi boy, est-ce que maloba ne bibe Kimberly, yo c'est qui costume na ngai faut tine nga costume hein. Pasteur na lobby boy, est-ce que maloba Kimberly, pasteur Zanan, est-ce que Dorcas aloba ki pe na munoko nengo ki ya lingi appartement na lingwala to akende poto iboso nzambe iboso 5000 6000 personnes baza a pasteur tobi iboso 6000 personnes baza Dorcas pe pasteur alobi ayebisaki azwi ba Dorcas aloba pe na munoko na ye moko ki ya lingi appartement na lingwala to akende poto. Kimberly naza papa. Kimberly naza papa. Botala ta volonté on ande kolongwa de lemba foire kokende lingwa la chaque jour pour na Dorcas. Botala ta volonté on a terminé bike mbongo ekoki. Botala ta volonté oyo na lobby ke ndako ezwami. Dorcas ayebi singa bi pasteur na yebi sakiyo soki potote bozolanga appartement na lingwa la. Est-ce que ngala okosela mwana likambo Kimberly? Ya. Bon, ce qui n'a conseillé, n'a gagné combien Kimberly? Pour mon opération, ce qui peut bâtir les Ngambongo, Kimberly, ce bâtir les Ngambongo, je vais vous appeler. Non, pasteur. Ce n'a pas la mise sur la bino na kotanga, dans na okendotiki la bango, je vais faire la vidéo. Likam na bangweza ke na BBC copy, fa eba zo pembongo et pas ministre, bazo mbongo et pas poto. Mais comment? Tondo zongi na vidéo, au pasteur, pardon. Tondo zongi na vidéo, oyo. Dodo auti koko ça nango déjà sur place c'est ça problème ça sa condition pardon avec beaucoup de respect pardon pasteur Kimberly soto zongi la vidéo moko o dodo auti ko publier toyo kama loba ya dodo ça fait analyse selon papa John Kimberly dodo azoloba très bien que pasteur abebisi lingai makambu na ngai tozonga siko na contexte wana Kimberly zela pardon dodo azaki na batute dodo azaki na relation te dodo ayeba na kite siko fuko luka boyeba makambu nini o pasteur abebiseli dodo tant que dodo azalaki na nulle part azalaki na batute ayeba na kite siko yazolela babebiseli makambu na ye eloko nini ya dodo bakobebisa po azaki ni chichi simple yango pasteur azo bébé yango pasteur azo expliquer le fait que la fille elle voulait voir alinga ki ba meme na poto alinga ki azambongo ebele. Oui, il y a un sur la toile. Au début, il y a des contextes. Pour ce qu'on peut sur notre vidéo, on a des questions au Eyenga. Parce que surtout, quand il y a un pasteur, comme c'est un souka, il va traiter pasteur que non. Pasteur Ayibi Dodo Mbongo. Là, si on a zongi la vidéo, oh, on a autre monde à siko, Dodo a sali à l'objet que pasteur a bébisselé makambu. Ya on a sali calcul. Dodo azaki na relation te. Dodo azaki na batubaye bakete. Dodo azaki ne lote. Ya zo réclamer réputation nini oh pasteur a bébisselé. Relation nini oh pasteur a bébisselé. Mais moi je crois. Au moins pasteur a très clair. Sur tali ma vidéo. On a étudié ma vidéo avant d'aller au Loba. Pasteur a été là au moment qu'on a ma vidéo. Je répète encore, pasteur, avant que tu aies un live, on le bénéficie de la bataille. Et tu as une dame, Kimberly. Et coquille. Et l'autre pasteur a dit que la vidéo n'est pas. Tu as déjà une opération.
Atako na vidéo on baki na suka opération ndako dodo bien kota na ndako te problème ezate tant bon opération ekoya to kele to tiki bon opération libanda ya kozwa Kimberly pardon libanda mbongo opération ekoki libanda mbongo ndako ekoki mbongo eza na maboko ya Dorcas est-ce que bobeta machine na pesa kai $400 na eko pesa $500 na eko pesa $500 ça fait combien? Ça fait 1600. 1600. Na yeko pesa ba 200 ba 100 ba 50 ba 20 kolo ba te. Soki azala mbongo te na maboko akoza atala ba 2000 et quelques. Siko aliki susu nini? Ngala ba dosela ke publicité on senga batu mbongo pendant que na senga ki opération nzamba sungi na lela ki yanda ku nzamba sungi basala kaboy. Peut-être soki opération sila ki na publier nzamba zo le coupe Dorcas aleki na opération. So bo sungi on lia bo sungi mais tango mbongo na ndeko lukese koki. Il faut na saka ki miandatisme pour na mwana wana. Kimberly. Mais pasteur. Non, pasteur, Kaya Dorcas wana, pasteur, Kaya Dorcas wana après opération. Pasteur, Kaya Dorcas après opération, et que senga eba prothèse pour tambola, et que senga eba beki. Ingela kisa que schéma ezana mulai, et si la kaka na opération. Ba prothèse ça coûte cher. C'est ça. C'est ça. Et qu'on duka ala ta prothèse. Oli azala na kimia, azala nanu na kimia, akene non étape par étape. Ba opérer et après ba tu ba ko sunga ye pour ala ta ba prothèse parce que le prothèse ça coûte super cher hein. Mais hier après Kimberly, maman, motu na papa na ya za vivant. Maman na za vivante. Famille nyonso ba boyi bakima ki motu na pe pourquoi ba boya it. Motu ni ngote. Ah, c'est ça, c'est une très bonne moi, je crois, et pasteur, moi je crois pour clôturer, moi je crois que et là que Mimi Likambouzani au début pasteur a qui n'a aidé à soumettre Dorcas pas acquis d'accord ce que le problème c'est que pasteur a acquis trop ouvert na Dorcas bon on y soit voit azom mais la Dorcas débat idée à Dorcas est changé na makamozaki au début Kimberly na état zala ki na sa il faut kana sungaye pasteur de Dorcas comment balé à voyager qui n'est Dorcas itango azimbo moninga pamba c'est ça. Voilà, bah idée n'a échangé après comment il va dire qu'il y a des poteaux et tout, tout va zoler appartement. Moi je crois que par rapport à mon pasteur, on a un moment où tozo loba. Donc quand ça zozo ba soin. Pasteur, on a payé l'argent de 1 mois. Pasteur, le bac il va foutre $100 il y a 1 mois pour le pansement. Alors bac quand il va foutre $100 il y a 1 mois pour le pansement. Et bella. Bah pesa que $500 par ministre pasteur a pesa que $500 ba qui est en hôpital ba qui est en hôpital ba zuka $100 il y a ba consultation na ba pansement pendant 1 mois donc na maboko Dorcas ça tukala na $400 mbongo ministre pasteur a baxela que $500 donc na minute au côté na ba 1400 nga na comprendre makambu nyonso pasteur a lobby nga na comprendre loko o eza ka mbongo esili Bah oui, donc, Kimberly, en fait, le truc est simple. Dorcas n'a pas supporté le fait que mon pasteur Azaki trop transparent naïe. Dorcas voulait que pasteur n'enga recevoir bambongo. Nyon surtout pour pasteur Azak clair, même na ba audio yo pasteur tozo yo pasteur est clair dans tout ça. Mbongo o eza set on est tout à l'heure sur mon lobby que bambongo eza promesse, mbongo eza promesse, mbongo ezali. Mais ça promesse ezali. Mbongo ezali. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que cet argent ezali quelque part, mais ça n'a pas beaucoup à pasteur T. Mbongo tout pasteur a recevoir, qui se toche total, tolongoli €100 à pansement. Dorcas si pasteur a remettre 1 400 €. Donc 500 € et où t'es pas papa, ceux qui ministre, ceux qui nani. 500 €, bah, pesa qui, bah, longoli 100 € à pansement. Na 500 €, donc Dorcas n'a pas beaucoup. Sans côté, bah, 200, on a tout tchangoté, mais. Dorcas na minute à cause d'un mbongo ko liate azana ba 1 400 € na maboko c'est beaucoup 1 400 €. Les amoureux. Ta question hein nazana ta question et 1 400 € c'est beaucoup. Oui Yaya. Ah oui Yaya. Question na ngadi boso eza Dorcas na minute o banda wapi et pas moninga na yewana précieuse pota babimise na ndako on vend pas famille précieuse mais ngai tala tali omoni tozaba. Oui, toza ba bantu. Ba ko la ma le lopo na mbongo. Mais lobi so ke siri yango ba so la kienda.
omoni pasteur amaye omoni maliziba na kati oto omoni Dorcas na minito bato nyonso babimi bandeko babimi bafamille babimi mpona mbongo Dorcas abanda kovanda ndako ya manzanza azalaki wapi azalaki na ndako ya manzanza na précieuse azalaki te ando ovanda na famille ya précieuse te abanda ovanda ye mo pasteur moto abanda koya oluke na kati ya ndako ya manzanzana lekola azali ovanda bibanda vanda abalukeli pasteur nga na comprendre na Timberly na koloba loba ma tante. Bonsoir. Dorcas eza sur azana pot na likolo. Oui. A matina live na semaine passée tozo s'organiser ko tindele une affaire de $1000. Mbongo ani funa tindango semaine no. Donc eza lango eza tozo na po sortir dango test. Eza jeu pour na yazo lia batumbo mais c'est pas bien. Le problème c'est quoi? Je répète encore tata Nine, peut-être tu n'as pas compris. Elle est réellement malade. Elle souffre d'un problème à l'okolo. Asaka vidéo dans Asaka sortie médiatique, Alansaka appel à l'aide et toi Alansaka cri d'alarme. Vidéo n'est pas tournée qui n'a raison des pasteurs avec comme une vidéo à kepa nani à kepa Dorcas mais affaire n'est nous appeler sous visibilité makasi pasteur parce que pasteur a comment le quoi molobenda bandako le kaliboso ko sengele li souris partout. Vous voyez, donc pasteur peut battre baso tinda bamo baso récolter etc. Pasteur azong ça appelle ça Dorcas mbongo nyonso. Elle est malade en fait, tu vois. Mais Dorcas est ko baluke la pasteur pourquoi? Parce que pasteur azolenda. Moi je crois que le ministre azolenda ko te banga ba troubler pasteur. Pasteur azolenda, c'est-à-dire que pasteur a kangisi mbongo, il y a une tantine aussi, je sais pas, maman Belinda tout tinda. Kimberly na kangisi mbongo te. Na kangisi mbongo te. Le monsieur en question a-t-il garanti na mobimba $1050. Alors, pasteur, dans un foot, il a une année du coup, 150 fois 12 mois, $1800 du coup. A-t-il dit $2000, bah, installé ndaku du coup. Et ça, nyongo te. Mbongo, et ça là qui n'a ma boko. Donc, quand ça fait appartement, bah installer appartement, à obet à l'okolo, ou bien à kende poto. Et comme il commet, bon dit mangai, azamwana, ngana sali. C'est là. Donc, Kimberly, c'est la pardon. On a une autre question. À part les 7000 euros dans ma boucle, il y a beaucoup d'années. Comment on garantit ça dans Wapi? 1150, il y a garanti. C'est 1800. Tata Courtenay. Oui, mais côté 1150, 1050, il y a garantie. Côté 1800, il y a une année. Côté le sous plus $2000, il y a combien? Toza déjà dans une affaire, il y a 5000 et quelques dollars. Parce que comme bon, on a 5000 et quelques dollars. Exactement. Et ça, dans ma boko, il y a nani, il y a yo, il y a Dorcas, à part le 7000. Bon, yo quand on t'a dit chimène pasteur à l'obi, bon, on garantie, mon colonda quoi récupérer. Bongo va payer garantie parce que batinda qui $2000 ba mebenda ku batindi $1800 ba fotelenda ku une année na batinda $1050 ya garantie. Pasteur a répondre que mon colombo wa bongo nae. Il a tout à l'heure répondu que mon colombo. Mais il a Dodo Nani Chichi, le pasteur a répondu tout à l'heure hein, le fait que en fait le pasteur n'a pas touché cet argent. So boyo OK bien. Il s'agit de voix pastorales hein, ils ont influencé. Le pasteur Atina est pas pasteur. Il a envoyé directement. Le pasteur n'a pas touché cet argent. Ok bien. Atika aussi. Le seul pasteur a 6 000 et a 500. Après ça, on peut Atina pas tout à l'heure. C'est ça en fait. Le pasteur n'a pas touché cet argent. Non, pasteur a salika musala ya ba commissionnaire ko kende ko lukanda pour bango baya ko pesa mbongo. C'est ça non? Madame Vénice, nga question ngeza boy. Pasteur. $7000 dans nous pasteur. Maman pardon, zana bisali kambu moko. Kimberly pardon, zana bisali kamoko. Oui pasteur. Tangu Dorcas a besoin ya aide. So ki ba journaliste ba ye. Na soki aye encore benganga papa na moni ba journaliste awa encore mo zwata ba journaliste msuba kima ponga na bise ba journaliste na lingi na mona sumu tute mbongo tando lukesi tozui pona Dorcas akoma amoni nga papa na obstacle yango wana membongo garanti batindela ngate Kimberly muto ana poto atindela kiango na maboko aleki na ye ngana sepeli na ndako bango ba futi atako mbongo inane il fallait bango ba signer nga na signer ya mbongo ya okende ko somba biloko to ngai to kende na bango mais zaki na maboko na ngate na moni mais na simbité c'est un peu ça
Oui, ngana tu na boy pasta na minute yo za tu ko za susu na mbongo, za na mbongo ya ni mutu atindi ni. Olandi hein? Oui. Olandi Kimberly. Oui, na landi on a comprendre pasteur. Malizi ba cause na mbongo. Allô? Toyoki au pasteur tout comprendre. Mais c'est lui qui travaille à l'hôtel mange à l'hôtel. Bat musu baza so ozo sunga bango so tozo récolter mbongo. Yo zo elo côté mbongo nyo so zo tina. Bambongo batu batindi. Tina dernière centime de la haie. Kimberly, bambongo batu batindi. Bambongo oyo ya maboko ya batu oyo naza nango ezali $145 hein? Oui. Oui, parce Kimberly, bambongo bato naza nango na telefone na ngai eza $145. Attendez toloba lobi mutu so atindelenga $20 naza nango. Oui. Mais bambongo ya minene yango na ndai kopesa ye. Bon, peut-être il y a raisonné, Azapé moi, n'a raisonné, l'aime soundé dans les 500, l'aime soundé dans les 1000, tout va décider. Voilà. Voilà. Si tu tellement soifé d'argent, côté là, mon inga, voilà pourquoi, bah, préféré, bah, écarter, mais nga, va vous écarter, nga, ya, va vous écarter, il faut opération, ça, la ma pauvre, tinga, la qui yangoana. Na la qui opération, na la qui simba, pas pour écarter, nga, non, pasteur, yo décide de quoi abandonner pasteur, question est dans le quoi yo ba écarter ou ba tio pembeni. Donc opération na ogosala opération. Na sengi bino boye. Kimberly, pardon. Kimberly na sengi bino boye. Ma sœur boza bande konangai ya basi ya mibali boyo kanga. Komona mwana na makambu ba famille ne ba lobby, babi papo yebi ete. Ta na kolo ba nyonso na live te, hein? Pasteur Lobanyo sur ton coma de la famille, ton coma déjà famille. Aza la 3e avenue na maman na ye. Aza la 3e avenue. Bon, na internet tu peux ton coma famille ton lobaka. Ton coma déjà famille papa. Eh pasteur. Ton coma de la famille. Ton coma de la famille. Moutaza la 3e avenue na maman na ye mais basali 4 maman na mona kete. So ba coûter la nzela maman na kimaka. Bon tout na teza pourquoi? Baza no pas mon papa ne. Mais il faut non, ça la banalise, Papa Ursil, Kimberly, Boti kano pasteur Lobanyo so pas. Donc quand c'est ça moi na mi balé pas maman na ye, oya liboso uto ça la mariage. Boti ka pasteur oya liboso uto ça mariage. Donc quand ça tellement que le mariage va benga na ye, ba benga na lokola mbinzo. Kimberly Zela, to baby ça live Kimberly Zela. Moi je ne suis pas d'accord. Zela Kimberly. Non, Kimberly pardon. Yo kangana mukeke. Pasteur, c'est vraiment un vrai pasteur ou bien Kimberly, avec beaucoup de respect, écoute-moi, avec beaucoup de respect que je te dois. Non, l'ingati pasteur a peur de raison. Yoka tata Ursil, pardon, s'il vous plaît. Pardon, maman, est-ce que pasteur, c'est vraiment le vrai pasteur qui prêche ou bien Zakara Kombo qui pasteur? On est sa vie privée naïe. Bon, tata Ursil, est-ce qu'on dit kamana loba Kimberly? La minute oyo, Kimberly, la minute oyo to bande ko luka, ba version to comparer en fait. Aujourd'hui à Dodo, yoka Kimberly, c'est là. Yoka na comprendre nanga. Maintenant on lingate po, au moins après live na biso, Kimberly Zela, au moins après live na biso, il y en aura aussi bateau, bon ça peut ba live. On peut savoir analyse. Parce qu'on a l'ingati pasta à perdre raison naie sur la comique non à l'obama kambu o esengeli et l'obate o eza or mais tous sa famille en fait tous sa famille surtout ba songi parce que au moins la minute moi j'ai fait mon Congo ça mais tant que pasteur a le moi je suis pas satisfait en fait n'a satisfait na Congo ça problème est parce qu'il y a affiché pasteur à l'obi non la fille n'a pas été non plus elle a été méchante avec les pasteurs parce que pasteur a affiché là pasteur Salinga pour ni pour deux autres Maman Chimène Maman Chimène oui pasteur Maman Chimène oui pasteur. Oui, pasteur. Maman Chimène. Oui, pasteur. Allô? Oui, pasteur. Non, yoka. Allô, pasteur. Allô, pasteur. Oui, maman. Oui, pasteur. Nalobi pour Kimberly. Oui, pasteur. Ngambo on a memi. Je pense
nayoki na mutu pasi me bo permettre na loba. D'accord. Ngambo on a memi pona koloba ke ndako izwami mbongo ya opération eza promesse te ke Yesu akoya eza. Totika no makambo kosenga. Bon soki Dorcas azalaki na besoin ya photo. Azela no likambo nga na yela katosala yango. Dorcas bakosi po ba omona ye na mbongo. Tozana binawa 1 mois 2 mois 3 mois kolela mbongo ekosila. Bakosi ye. Dorcas akomo benga ba journaliste bakenda kasanga ina yeba po ebike papa kolinga te po na pekisa ki ba filmer ye. Ba ko filmer lisu ndenge nini mbongo esi ezali. C'est un peu ça Kimberly. Bande kwa basi. Oui pasteur, tu comprendre yo. Tu comprendre yo. Pasteur. En fait, oui maman. En fait, moi personnellement, je pense aussi au moins 5000 personnes qui sont dans les lives va comprendre na bango yo. To comprendre yo. Mais et là qu'on met inde konanga chicha no lo banga dans ko manasser parce que moi j'arrive pas à parler quand tout le monde parle. En fait, au moins il y a un peu je suis sûre Rosa qui n'a de konabiso Dorcas, elle a dit te confier certaines choses, ba makambo vinaye, comment elle a été maltraitée tout ça. Pasteur, pour l'instant, Ozan a raison à 100%. Moi, personnellement, je te tiens un coup de chapeau. Raison, on a pasteur, étant qu'un homme de Dieu, ne le perd pas, Coco Tanabagé à moi, c'est-à-dire, elle a dû te confier certaines choses qui ont été personnelles pour elle. Ça soit, sa famille l'a abandonné, sa maltraitance, encore pire qu'elle a dû te le dire. Pasteur, faut perdre raison à yote, ne le dis pas. Parce que si tu le dis, merci. Neti biso batapoto il suffit ka obimisaka abwa no obimisaka na mbama wana moni mboka mabonza ozo comprendre mais na obanga na so na beli pasteur le biso to beba ni pasteur oya na matière nanga tu comprends c'est-à-dire garder na yo na vraiment ça conseil je te donne en tant qu'un homme de Dieu moi aussi je suis un homme de Dieu merci loba makambo ya loba kité que sa mère habite à côté d'elle ou à 2 minutes d'elle à 2 pas d'elle à sungaka été non. Le plus important est que tu t'es devant le monde entier pour prendre la défense de cette fille. Donc, reste toujours dans cette position. Binaye. Merci beaucoup. Tout ça, Pasta, c'est Dieu seul qui va te récompenser. Le reste, t'as pas besoin de... Non, mais Kimberly, Tata Courtenay, Kimberly, Bobosa na kende pasta mati boye, soki dodo pa moni live, dodo pe rolinga pa pe sa version nae. Si ko place wana mona communauté congolaise, c'est là Kimberly. Place wana ndo mona ka communauté congolaise kana minute ndo to pe sa pasta raison. Soki pe dodo mati, a expliquer pe lisu makamususu, yeba to koma na deux versions et ça la ki analyser pe sama et ça la make batu ba koma lapidé. Yango ko pasteur, yango na sali ba voice Kimberly. Mama, yango na sali ba voice ola bandolela. Pasteur a bebisi makamnanga a expliquer pourquoi zolela. Donc pour l'instant pasteur une fois na raison na yo, gardez vraiment raison na yo. Pasteur, voilà. Pasteur, nga na compléter Courtenay. Na ina lo ba pasteur. Hein?